Très chers abonnés de Yokani Télévision, je vous dis bonjour et bonjour encore, shalom, de là, partout là où vous allez nous suivre, partout là où vous avez l'habitude de nous suivre. Merci énormément de l'attachement que vous nous prouvez chaque jour et partout, de vos messages qui nous encouragent, de vos suggestions qui nous permettent d'aller encore plus d'avant. Vraiment, je vous dis merci énormément, que notre Dieu vous bénisse énormément. Aujourd'hui, nous sommes là, nous allons parler d'un sujet très très important qui gangrène l'église de Dieu aujourd'hui sur la RDC. Mais sinon, cela, je ne serai pas seul sur ce plateau. J'ai un invité qui va vraiment vous parler en long et en large, en profondeur par rapport à ces sujets qui gangrènent l'église, et ensemble avec vous, nous aurons à comprendre et à être édifiés énormément. Mais sinon, je vous dis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ceux qui nous prennent à court, n'hésitez pas, abonnez-vous juste en bas de votre vidéo, c'est écrit en rouge, s'abonner, cliquez juste là, et puis après, il y aura une cloche qui va apparaître. Sur cette cloche, cliquez pour être en parfaite harmonie avec nous, toujours être informé de tout ce que nous allons mettre en ligne chaque fois et à tout moment. Et aussi à ceux qui sont déjà abonnés, je vous dis merci énormément pour cet amour que vous nous prouvez à jamais, que notre Dieu vous bénisse. Mais pour ne pas vous prendre trop de temps, je vais aller directement recevoir mon invité et nous allons décortiquer ce sujet d'aujourd'hui. Comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, que je ne serai pas seul sur ce plateau. J'ai un invité qui va nous aider à décortiquer ce sujet. Ça a vraiment rage dans l'église. Même certains réponses à ça. Mais pasteur a une plateau pour réponse na sujet oyo nazo bisabino kalamingité, mais avant tout le pasteur va se présenter. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Mbala liboso na Yokani Télévision toza ne sengo yambayo o se présenter na ba abonné na biso nyonso po bazo habitude aroye ba déjà. Ah merci beaucoup. Ngai nazali prophète Jules Munanga Neema, nazali visionnaire à grande communauté, grande assemblée charismatique, mais naza pasteur responsable à l'église Oesika Boyeko Talabiso. Merci beaucoup. Vous le comprendrez que tous les gens église et pas pasteur Jules, tous wana papa les deux toyé na sujet moko oyo ezo sala ezo sili sa ba chrétien maloba parce que ba chrétien ba comme kozanga réponse ni kopé ça des fois ça va païen. D'ailleurs, Bible et biso quelque part que vous verrez la différence entre ceux qui le servent et ceux qui le servent pas. Mais ce qui nous étonne les lots tozo mona que plus les gens prient, plus la souffrance y est. Plus les gens prient, plus résultat exact. Quelle est la différence au Nzamba Lobaka la biso na Bible qu'il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui le servent pas. Par rapport à merci beaucoup Mamere. Nayebi makambo yo eza makambo ya minene makasi, mais eloko ya mutu ya nakoki ko expliquer na bato ya liboso ezali ete 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 et lobby que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Maintenant, au commun était église oye batuzokende kozwa sango malamu et bina une dimension anate que mutu azali na partie misatu, azana esprit, azana corps, azana âme. Église ali kosali la partie mibale nzoto na âme. Or oyo ezali kosala mutu ndenge Job alobi, en réalité l'homme c'est l'esprit. Nzambe ye moko avant banda makambo na ye abandaki d'abord kosala esprit ya mutu. Faisons l'homme à notre ressemblance, selon notre Dieu créa l'homme à son image, créa l'homme à l'image de Dieu, l'homme et la femme. C'est-à-dire problème ya liboso oyo ezali kosala batu bakoka kozwa réponse na makambo ya malamu oyo bazali kozela
eza lokola moto akeye na munganga akeye ko expliquer docteur na ye naza na malaria boy, il faut ba soumettre ye na ba examen pona koyeba ke eza combien de les croix. Après médecin akomeli kisi, après ameli kisi wana soki abiki te, soki eza malaria te ou bien kisi ameli eza yango te. Mena sikoyo soki biso na église tozali kosambela likolo ya mariage, likolo ya mbongo, likolo ya ezo simba te, soit diagnostic oyo azali na yango te, ou bien kisi ya prière azali kosala yango te. Mena pona koloba boy ke eloko nyonso oyo ezali koexister ezalaka na commencement nango. Mena commencement oyo ye azali kosala, est-ce que yango oyo azali na yango bosenga lelo? Donc voilà un peu, c'est-à-dire problème munene ezali, il y a la part des hommes de Dieu, il y a la part de l'église, aussi la part des fidèles. Maintenant mutu na mutu na ndenge na ye nde tosangisi ensemble koloba ke nono mutu soki azali kosambela, et c'est vrai biso nyonso te remarquer plus mutu azali kosambela plus azali kozala susu plus pro mutu akote pa na bango aza bien, mais bato za kozwa bazemi, bato za kobeba na église aki bien. Donc ezali eloko nini ezali kosala ndenge wana, ezali premièrement eloko bazali kokuta na église. Donc église tozali kokuta ezali bato oyo te, mais église tozali kokuta ezali ensemble ya ba règle oyo nzambe achie, ba don, ba grâce, ba ministère oyo nzambe achie kati na église wana. Mena église yango ekoki kozala na se ya couverture ya autorité songolo. Omoni pasteur oyo ayaka kokamba église akoki kozala na se ya autorité, parce que église ali spirituelle, église la ka charnel tendenge batu bazali kokanisa keno za ensemble bakiti non, église la ka premièrement spirituelle, parce que ezali corps ya Christ, Christ est la tête, l'église est les membres, c'est-à-dire eza spirituel. Maintenant oyo nyonso eza spirituel eza lokola ndenge basoda bazalaka, ezalaka na ba grade, eza na ba rang. Maintenant ezalaka na ba capitaine, ba major, ba lieutenant, ba général, ba colonel. Maintenant il se fait que na ba église na biso ba oyo bazali ko kamba premièrement église akoki koyeba vérité wana spiritualité ya yebi église, parce que ba pesa ki ye papa nazaki pasteur ye pe aye, mais ayebi dimension wana te ndozo mona ba souffrance ya liboso ya ba église oyo ezali soki ye moko oyo azali kamba église za lieutenant et que oyo mama moko azana kati église na za sorcière azana e colonel ako diriger ndenge nini. Maintenant autorité ya église ezali kokamba na ténèbres ya bato bazali ba occultiste bazo pesa bango bambongo na kopesa constat moko boye na mona ka bato ebele bakenda osala ba don na ba église, mais bapona ka ba église akokende. Mais pourquoi bakokende na ba église mususu te? Okomona mutazwi ono oyo papa boye bozo douter nini identité na ye, mais akenda ki na église akeko sambela akeko pesa biloko boye mais akenda na ba église nyoso te. Pona kisi nini pasteur Neema? Kasi la kisi ke nono molimo ya oyo azokende osala don eza supérieur ke mutu atata soki apesi don retour moko te akozwa te, mais soki akende église vraiment église ya solo azali kosambela okende te, parce que soki akei kuna bademo oyo azali kosala na yango wana bakondima te d'ailleurs ke bakokende kobengama bango abite nono kuna te tokende na église oyo autorité na biso eza supérieur ke esika oyo azali kokende. C'est-à-dire première fonction ya église, il fallait que nous tour découvrir d'abord l'autorité et l'identité spirituelle de l'église. Église lelo ezali na oyo ndenge ezali kosalema te. Église comme lokola théâtre, église comme lokola mutu nyonso kaka azali pasteur, mais ça toutefois koyeba ke non église eza na rang spirituel oyo azali kokamba église, il faut azala na fonction pona ko contrôler église na ke non ba autorité o ba leki niveau spirituel nanga ba kozala nanga te, parce que c'est difficile ba obéir na ordre na yo. Ndio mona ka église entre autres mutu passer la kabeli ba enveloppe. Ni enveloppe boya kuseme dimanche ba kena ngo libela. Bakoya na ngote bakena ngo libela ono tout ça 3 jours après bato bakoya na bangote prière wana. Entre ce n'est pas le pasteur qui dirige l'église, il y a un autre esprit qui peut diriger l'église, mais pasteur azali juste forme kaka. Maintenant makambo na zo za un peu profond, mais na sala ngo ba conférence na ba pasteur ni na za bona sala conférence na ba pasteur. Pasteur Neema par là, pasteur Jules nga na zana ndako na yebi pasteur mokote na yebi église te. Par exemple, na outil voyage na zongi Kinshasa. Nous avons besoin d'une église morobwe. Ndenge ni na koyeba ke pasteur en autorité niveau spirituel na ye. Je le comprendrai comment. Pour visiter pour l'église, parce que aujourd'hui à Kinshasa, église est pour parce qu'il y a plus de miracles de ce côté, parce que na mona ki batu babala ki kuna Natalia on a télévision na vana ki na kiti na ngai kutu ye muta osala pub ya ba miracle on a bisinga ko vana na kiti te telemayaka. Naïe par rapport à Nango, comment faire pour comprendre niveau spirituel? Il y a pasteur ici qui lingo ken l'église. On est makambozo luka.
yango na boya ko yamba ba journaliste woni na kimaka yango moni na kimela ko moni siko comprendre makambo na zalaka nango. Comment comprendre l'église? Non, pour l'église. Na kende église ya solo ya bien. Spiritualité à pasteur. OK. D'abord mutu niveau ya pasteur oki koyeba ngo na apparence te. D'abord premièrement basambela ka oki lokole za domaine spirituel et loka tosala ka liboso to sambela ka fana kende église. Non Seigneur nazoluka na sambela naza chrétien na lingi ko bunga te parce que tozana ta ya suka oyo makambo ebele ya busoto eza mingi. Donc ba charlatan baza société ba charlatan ba to ebele ba komba ba prophète. Donc okoki ko kende komitika na ba prophète ba charlatan te parce que ozana posa ya église. Non, il faut ko sambela enzambe akamba yo. Ya liboso yango wana ya mibale tango okota ngo na église yango il faut découvrir sens ya d'abord composition ya pasteur yemo kwa zali za modèle parce que batu babosa na kailoko wana bon na sokumisa na koza attaquer ba pasteur bon pasteur libo attaquer teza yozo pesa forme okoti na fonte pasteur yemo kwa za modèle donc pasteur za modèle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tango zamba benga ka ba pasteur, tango zamba zo benga biso asokolaka. Zamba zwaka risque ya kozwa pasteur azana busoto, azana impudicité, azana bakambo ya busoto ababe. Zamba lobete oyo, c'est mon serviteur. Zamba bandi ko sala service. Exactement parce que zamba lobiki na yo que tu es pasteur et tu deviens non. Il faut processus il faut ba délivrance et les cas donc zamba école tout jusqu'à ce que ba kokende ko tio pembe ndeto moni yango na Bible. Mettez-moi à part Paul et Barnabas à l'œuvre à laquelle bon. Donc il fallait mutoazo ananu. Mais na tango siko mutoana leki, tango komona ya zo telema, okomona d'abord éthique ezali, respect ezali, ba makambo ezali, okomona d'abord premièrement abiyema. Bon, o ezali ngana za muluba. Donc koki ko bakoloba ki bato bakoloba za muluba wana. Donc na yebisio déjà pour bato bakoloba na yo ke non là parce que awa to alukaka beaucoup plus apparence mais aussi apparence wana il faut la modèle donc attention que ça l'apparence na yo ndenge ba passer bazo kanga basuki ndenge bazo kala bato boli beloka matoi na matoi balati ba bijoux bon wana mais il faut quand même la modèle il faut koyeba ke non oyo zali ko tia lelo ezana bato oyo déjà ba pagano bazalaki ko tia yango bamona kango tina te ozo situkela ngo lelo biso mona ka lokola modèle na biso modèle ya nzambe oyo tozali ko puiser modèle pa na ye pona komona nzambe akoki ko situka mbongo te ko situka tukate ko stuka veste te ko stuka bijou te ko stuka ndako te adi ya sali ketape wana quel que soit azana yango te mais aza déjà supérieur ke biloko wana do obetela biso masolo wana tende zalaka masolo ya kala muta uti poto aye ko ebisa biso ndenge non ya sa supérieur parce que ya za na nzambe oyo azana azumi maye na nyonso. Deuxièmement tango zali komona pasteur libanda kandi ngozo mona libanda wana okoyoka pe message na ye tango azali kopesa message okoyeba écoutez mutu abimisaka oyo za kati na ye et mutu azwaka oyo azana yango mena biso basala nzambe topesaka oyo tozana yango mena oyo ngana zana yango wana nde nazopesa mena yo koyeba te ke ngana zana impudicité yo koyeba te ke ngana zana magie okoyeba te mais okoya koyoka ata soki osali semblant 2-3 fois okoyoka ki mais pasteur yango boye ndenge nini azoloba lokola na légèreté makambo ya nzambe lokola ba imu bon lelo tozana ba humoriste ebele na ba pasteur donc mais makambo ya nzambe ezalaki ndenge wana te yeso so atei bato bandaki kolela bato lelo mona bato se pasteur aussi sama pasteur preso makambo ya nzambe lelo za kokola ma moderniste sekoti na makambo nyonso na makambo ya nzambe mais soki tolingi tozonga na makambo ya solo ya nzambe. Donc il fallait que d'abord pasteur wana pideur nae et puis maloba wazali ko bimisa aussi il faut que la pi wazali ko sala comment expliquer yo zali ko luka o aider batu mais yo moko zali ko mi aider yo soki zana nyongo futa kate ndako na baer na bozana ba problème donc uzala donc na ibite na ko loba impolite parce que ça difficulté kasi asoko ko futa te parce que ça na difficulté au sala ndengeni modèle ya koloba pasteur za modèle d'abord soki etamu kolonda osoki kale zalaki soki mutu akwe na maboko kendako na ezofanda pasteur mutozana azana kimia mais lelote parce que escroquerie ekoti na kati eza façon libanda ekufaka te donc ezali mais kati abibolanda o nazo sala te bolanda o nazo loba te tango zali ko expliquer biso tozolia na lilobo ezobi makati na yo na vie na yo soki pasteur azali kote ya biso ye moko alonga te ekobo biso toza transmis na ekobo na ye
soki moko abalaka mabe apesa na kazemi aye sikonde azali ko transmettre batu na mwasi apesa kazemi église na ye wana basi bakosambela kana église wana banda kopesa ka bangozi parce que c'est lui le modèle oyo ezali nde bazozwa modèle na ye bazopesa batu. C'est comme ça mutakoki kinako kende vraiment na kende la victime ngana na uti na famille nanga na ana ba problème na uti na bongoli motema na zala former enseigner na kende kokuta na ba problème na ba église maintenant oyo premier niveau échec ya batu voilà un peu dimension ezali ko uta na basali nzambe o bazali ko détruire batu ebele niveau ya liboswana. Merci beaucoup pasteur Gilles, c'est très important. Mon lobby que serviteur de Dieu il faut azala aller kana chemin moko pour azala ezelo ko la joaillerie moko aleki na moto ba former ti ba nzamba pesi forme mais lelo tozomona nga nazaki pa pasteur Jules na siliki na eloko moko boye na moni que peut-être pasteur Gilles faveur ne mingeza Merlin alors ngai na longo na nga na salle église na ngai. Du coup, na longo à mercredi, dimanche déjà na chez moi ma baya moko quelque part na bandi ko sambela. Et aussi le phénomène pasteur sur internet, sur réseaux sociaux. Frère moko to yebaki une église, les lois bimi accueilli par exemple à l'étranger, a comment pe na bandi mine sur internet bandi mela kaye, ba la kaye. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Ezatango asuka, moi to pekza flewan ezate parce que solobaki na mikola suka ba to ebele ba ko s'autoproclamer et d'ailleurs muto s'autoproclamer kate pasteur banomaka na autorité supérieure ndezo salake ba pasteur ebele bazana autorité te likolo ba église donc pasteur asoto mutu moko ata banganga okomona jamais mutu moko te asotoproclamer les choses spirituelles ba consacraka ba intronisaka mutu na kati na yango mais na soki o raté eloko wana eza lokolo raté grade. C'est-à-dire, tant que bazali ko former yo, bazali ko élever yo. Si, tant que bazali ko former yo, bazali ko tombola yo. Et chaque fin ya formation, ils ont la épreuve. Épreuve cause à la physique, et cause à la aussi spirituelle. Et cause à l'ensemble, non, muto na moni lokola a communauté pour na makambo mbongo. Muto moko na église na mbongo, maintenant yo siko komi mandia. Il y a six côtés, aye pana yo asali kirdam après yo yepe ake kovanda yo pe oke na yo ke osala kirdam non mikolo na liete mikolo yepe ayambio mikolo mama ozomona papa ozomona tozoyi bake entre bango mibale nani ndaza papa nani ndaza mwana nyonso na pona nini parce que couverture où il fallait et accompagner yo ezate et puis ba ozo benga ba pasteur wana est-ce que bazana environnement est-ce que ba kozwa eloko ba pesa batu. Il faut mutu o aza pasteur, il faut ça na environnement. Elia lobaki boy, to banda na Ancien Testament. Mama mire, nako misona matena. Mais o ko matena makambo zale ko luka. Mais Elia lobi boy, alobete sinon à ma parole. Parce que ayebaki ete oyo yaza relation na nzambe intimité na nzambe ayebaki yango ayebaki environnement oyo azali ayebaki ete soki nakangi ndenge nini nakokangola et okomona ete tango ba menacer alobiki non nakende kokangola akendaki sika oyo ifale azala quel que soit course oyo banda kotinda kende une fois 2 3 4 5 6 7 et mbula quand même kitaki monani et alobiki non c'est ça spécialité na ndenga azali. Est-ce que pasteur oyo ya réseaux sociaux oyo azokende kopesa batu par rapport ya nini par rapport ya oyo azana yango par rapport au ya papa spirituel parce qu'ils a deux formes à makambo zali kozala ba pesa kinga yango ngape onazui na pesi ndipo la zoipsa Timothée oui ke nini nani Timothée mon fils makambo oyo yokaki na présence ya batu ebele yo pe kende ko pesa na momi fidèle de Timothée kende ko pesa bo pesa la capable toujours pesa ngo ndenge wana et puis ezana to bazali kozwa directement et pas ya nzambe alobi mais bana zarar bo azala karara ba homme semence homme vision azi pa na nzambe ali a communiquer ngo directement mais na oyo azali ko pesa yo lobi d'abord que asi alongwe na pasteur se détacher na pasteur omoni avanga na bongo la motema na zalaki ko sala misala maboko mokolo moko tuzana train tozo kende na zalaki ba trafiquant ba trafiquant ya ba train wana ba train côté ouest kuna ba kambelembele donc kotindika mutu sans problème azana mbongo na ye akoti na train afuti yo pourtant zana billet na ye mais afuti akuti yo mkolo teno zana kati kuna en réalité ya SNCC wana bino boyebi yangote donc akoti kuna mena mkolo moko toke ina train wana train salaki batu banyata ki tellement salaki ebele salaki mikolo ebele zo lekate batu banyati ba bitodo ba séparer ba deux voitures banyata ki pièce moko et séparer très bandiko kende et séparer mena batu bazalaki na katikati pona kozanga place papa moko akwei pa mais o izaya asima e nyati e katikati mena parti ya likolo ezo sauter ting ezo loba na biki ezolo betangi mboka na ye place auti azokende koteka bango ba na ye na Lubumbashi boye to simbi mitunde mokolo oyo
na bandai ko sentir nani présence ya Nzambe ke Nzambe bandi ko côté na longwa na makambo yo yende za vie. Alors na lobeti ye mukazolo bakie na biki mais biso tozali komona ozomona ndenge nini asali nini mais ye mukazolo ba abiki ezalaki juste kamwa moto wana nde bato ba se détachaka na source ndenge bazalaka akoki kosala miracle akoki kosala nyonso akoki kosala mais ce n'est pas ça. O ezali ya solo aza deja kokauka mutu mosali Nzambe akoki kozanga te esika oyo akoki kozwela comme bénédiction comme inspiration parce que ya busoto makambo Nzambe eza ebele makambo ka toteaka mikolo nyonso elakisaka biso busoto mutu akoki koya na offrande na oyebite azwele yango wapi tangu bino bokosalela yango ekosala bino busoto maintenant après ba exercice ebele nyonso wana il faut quand même mutu asambelela yo oza papite ke ozali likolo ya nyonso non. Il faut que na père ou yazali combattre aussi pour que yo pe ozala sali amna yo kende na lola. Ce qui est pas lobby que non, ngai pe na lalaki, Nzamba pesi ngai vision. Ile mokubo yango ndenge ni. Tokoboya vision, toboya ka vision te ya basali ya Nzambe parce que okoboya Nzambe te parce que oboyi vision oboyi Nzambe. Mais to lobaka na bango ke non non papa vision na yo eza ya solo mais kende basambelela yo mutu oyo akotika yo comprendre que puis vision il faut Nzambe ala sa papa na yo ke non oyo ba bengi pona misala boyebo eza kaka yo moko te Nzambe pe alobela pe papa na yo te. Merci pasteur Jules. Aussi tant au bandi ne bandi de lobby que il y a la part de l'église. Il y a la part des fidèles et tout ça là. Place Nine, est-ce que vous reconnaissez que l'église de la RDC a failli quelque part? Beaucoup. Premièrement, l'église na zomo na basali Nzambe par rapport à Matéa. Tozali ko touché te Matéa o ezali maladie ya église. Oyebi na koyebso eloko moko. Moni évangile tango ya kitango ye sango malamu ye. Banganga babongola ka mitema. Bandoki batika babare kangamaka ba makambo ebele melelo ezongi si oyebi pourquoi parce que étape ya liboso o église esalaki ezwaki vraiment ejwaki rôle na yango vraiment o ezalaki gagner les âmes place église ali ko échouer lelo ezali ete bato après ko bongola mitema wana omoni soki mutu abwaki mbisi lani munyama na ye na mai akangi mbisi ndenge macha zali koloba akozwa na mabanga akozwa na banzete na mbisi abandisa ona zana ngo posa te o ezanzete abwaki église après ko bimisa bato nyonso na mai il faut que ça kopesa bango liloba ya kokola mama lelo kokota na église na mobali na yo baye ko bimisa yo mobali na église wana ser mususu azuiye et puis pasteur azomona ngo grâce oui eza ebele pasteur akoboya mwasi na ye na église wana abali pe na kati église wana et puis église olomona ngo normal ozomona c'est-à-dire tozali koyeba te que église o ezali sacré izo tambola à peu près na busoto izo tambola na ba justification ya batu mutu à se justifier au lieu tika Nzambe aloba à justifier non moi sinangai ale pa azandoki po na kaka kuboma mutu wana mesuka azandoki akoza le kilambo Nzambe te papa yo pesa milikabo ya koteya uzana nguya oko aider yete oko aider Nzambe mutalobi OK parce que Nzambe alobaka peke parce to balaka tozobala tozalaki ko bala par rapport ya ba posa na biso suki pembe loko boye entre autres kati na ye aza penza d'accord te na makambo ko sala lobby peut-être ozaki na mambongo ebele avant boye ko bongo la motema bon Nzambe ba lobby mais sinon église ezali ko komate ko pesa batu na moment oyo temps oyo ko pesa biloko oyo il fallait batu bazala deuxième partie à église il fallait église même batu na matière un peu spirituelle parce que il y a les péchés de l'esprit il y a la gloire de l'esprit il y a la délivrance de l'esprit pas la délivrance de l'âme la délivrance du corps na ko pesa au témoignage moké non mais biso na dimension mon sous pasteur il y a la délivrance de l'esprit il y a la gloire de l'esprit on est perdu abonné balingi ba comprendre il y a donc quand j'ai une délivrance physique il faut aussi une délivrance spirituelle. Mona moni toza la pela na temps ya roloba pene belé koleka Nzambe apambola. Écoutez, na kopesa témoignage muke na yaki na Kinshasa na 99 na travailler mingi na baglize ya ACK mingi et puis ba yebinga très bien na yebite mingi ba passer un peu bandiko kufa ebele na yebite elongi oyo peut-être ba jeune pasteur so tolobi bien toloba longwa na ACK
te na yaki na Kinshasa na utaki na Katanga na ye na Kinshasa nde ba yaki koyambanga na aseka Riginia papa Kabongo nde sika na bandela ki tout ça na kenda kipenza mimi mtatinda kinga kende wede batu kaka makambo zolo baba tu azosambela mingi me bazozwa te kaka makambo ngonde na kenda kuna papa nazomona boye azotu nanga bike iyo mwana mukebo nzamba ko ebisoni ngana zana ba pasteur 32 pasteur ba nzamba ko lobela bangote alobela yo siko na fandi mwana sotala na expliquer yebo aboy na expliquer aboy nzamba ebisinga ke yebisa ye atombola loboko na ye awa nyoso awa eza ya kozika na radiateur na azalaki na ndako boye ngana asali boye na expliquer ayibisinga osandoki benga asiko abengi ngai diacre à l'époque ça kamunga je crois kamunga yako kama makambo mwana wa zoloba nasa mwana te nasa musali nzambe okomone te tango na ye na église na bandi kotea na banda ko expliquer bango sur la délivrance de l'âme que à ta naissance ton nombril n'a pas été coupé mutu soki abongoli motema ezana makambo ba separaka ye na yango premier service ya kobongola motema lelo sala ka susute ubona kana église na biso service mutu abongoli motema nani abongoli motema ayamba Yesu Kristo zala ka susute biso yeba sa kopesa ka batuka ba prière bo ça va to sambela bo église na biso ezonga tabalien babalia bakata bato bongola mitema te bato za ba pagano ba église na biso na tikala mikolo peut-être na ebité na église osambela ka dimanche passer asili sikotea abengi bato akobongola motema nani abongoli motema nani alingi lelo ayamba Yesu lelo eza pasi peut-être ici kosambela ka omona kango mais na biso tout ça la ka ba prière aussi si matin bon telema to sambela esuki wana mais or ezala ka bongo te maintenant deuxième niveau après abatu ko bongo la wana mitema wana il fallait siko bazwa matea ya esprit matea ya grandeur pourquoi ba occultiste ba osaka na ba pasteur niveau esprit occultiste azokende kosala na esprit ya cimetière na se nzambe aza élevé tango bazwa ki Satan esika bazala ki bakitisa ki babi malheur à la terre mama yoza na relation na président de la république yoza na relation na gouverneur nani aza supérieur que l'autre biso za na relation na nzambe oyo occultiste za na relation na Satan mais akosakana na likambo nini pasteur babakeli mbasu na makolomi bale pa bandimi moko bayaki bazaki bandoki esimbi ekangi ye pasteur azosala lelo te azokoka te azotambola te finalement aza kovanda bon to sambela pona na koloba ke to sambelela ye nzambe asunga parce que na yebite moyen kota ezate mais église problème o ezana yango ezali deuxième dimension oyo église il fallait sikoyo après ko pesa bato évangile bato babongoli mitema omoni ba église na biso mingi ezala ka cité évangélique toke mbango tozonga nanu na ton nombril n'a pas été coupé à ta naissance et puis après toke na deuxième niveau nango tokoti et là qui nini pour ba téléspectateurs ba comprendre bien na moni ko sala na ngai ba chaîne ba nina ba émission ebe ça vraiment ebe on a que bato bakokoma bakoloba vraiment n'hésitez pas écrivez nous botin biso ba question na bino na oyo nyoso bozolanda to reposer les bino père pasteur sans débat. Écoutez, mutu na zongeli susu mutu azana trois animations azana corps azana âme azana esprit soki lelo mutu abeli akenda ke pa munganga non azoka nzoto bien te basali ba examen ba bikisie maintenant soki âme ezobela mutu akomona ndi résultat ya makambo na ye na ya famille et qui s'est des places où aux alliés au lobiete vous verrez la différence entre ce qui c'est c'est-à-dire nzambe oyo alingaki kolongola mutu na famille alingaki atombola mutu za la supérieure que famille la bénédiction vient d'en haut. La bénédiction, c'est Dieu qui les donne. La bénédiction de l'Éternel ne se fait pas suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, ce qui nzambe je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'État. Ceux qui amènent à envoûter, ceux qui ont envoûté, ceux qui basi ba lokayo ba bloquant des bénédictions, mais ils allaient na kati ya amnayo faut ils na bénédiction pour que yo pe omona ba environnement ya bénédiction kozala. Ceux qui mutoza maudit malédiction elingi kolobate ke kozanga non malédiction elingi koloba okoki kozwa mais ekokende liboso te parce que entourage na yo okopesa mutumbongo asalelo musala akolia okosala après 3 jours osomba lopango arozwe ko ekomela yango okokende poto boye ozongi maladie okosala boye ba kozwa okoki pe kozwa mais environnement ezali kolanda yo te. Pasteur yebi makambo zoloba et salinga chair de poule okoki kozwa na ope mbongo mais ezo avancer te
au somba lupango au côté na lupango ba problème somi 3 parcelles mais nous c'est la cas y a ba problème. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Moto se retrouver na kawana zota la biso, il faut ça la nini. A changer église, a changer ninga ko bondela, a changer ninga ya matela, a changer mangenge kene na luzizi la to ça la nini. Mangenge luzizi la nyonso wana c'est bon mais ils allaient information des les caté. Il fallait ba pasteur ba aider batu. Et puis pour pasteur qui a aidé batu il faut y payer ba. Moni ils allaient juste batu ba zwakata ya kueba ko azui matea kaka ndenga azui boye azui na internet azui yango asaleli yango ministère mais azui matea eza parole mais Bible lobi il y a 3 choses qui rendent témoignage. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit. Maintenant, il y a aussi kaka matea eza par exemple aussi l'eau. Mais aujourd'hui sacrifice nangote nga na salela ki yango na futa ki combien oyebi yangote et puis esprit ozali ko kambanga yo yebi yangote mais aujourd'hui kaka mais esprit nanga ye ko accompagner yote ou bien ba ange ou bien autorité à Saint-Esprit zali ko tambusanga yo yebi yangote ko accompagner yote. C'est pour cela ezali ko senga makaka keno soki ndenge mutu ali ko traverser wana Nzambe a aidé ye a connecter ye na batu oyo bazali na makambo ya Nzambe ya solo. Makambo ya Nzambe biso nde tokoki kotatola te ke toza na Nzambe. Bato bazali komona nde bakoki ko présenter bien bike oyo aza musali ya Nzambe parce que Nzambe tango ayaki epa na biso ayaki pe na molimo mosantu oyo akoki ko bongisa biso. C'est pour cela bapesi biso pe différence ya fruit ya Saint-Esprit pour que e bongisa pe biso mutu atali yo a douter te ke na ke pa ya moyibi moko boye na kei na pa ya mutu azali sérieux. Donc, c'est-à-dire, ceux qui m'ont traversé la période où, par exemple, que nous avons makambo boye, ngana kuki ko yebsa ke ko sambela na yende za limité puis connaissance na ye za muke, il faut aye banzambe zanzambe akoki ko kotse na ba problème wana. Eza problème na ye, il faut a résoudre yango, asilisa yango abenga na problème wana, akomona makambo eko se restaurer, eko se rétablir na ndenge ya malamu. Tant que problème wana ezali, problème eza kati na yende zo benga ba makambo ezali ko salema na kati na bomwe na ndenga wana. Donc a changer aluka pasteur Pasteur a repris sa numéro bien que tu sois avancé muke pour na koma na suka mais pasteur a repris sa numéro pour na onyo soit simbami par rapport à diloba o ndenge ni ko za délivrer na âme ko benga pasteur parce que il faut vraiment être enseigné pour nos bunda so yebi nzambe na ote so yebi ke nzambe pesa ka lipa o bando singa ka lipa ko zo ka lipa mais so yebi ke nzambe au-delà de pain il peut te donner beaucoup de choses que nzambe même capable de restituer même elongi na yo échanger o singa. Au-delà de ça, mais si tu n'es pas enseigné, ndengeni rezoa makasi topé koye ba ndengeni ko sambela pour que amna eza la délivrer. Pasteur, croyez-vous que la RDC est maudite? Non. Maudit comment? Oui, ba pasteur, bakanga bango na ba sextape mabe. Ba pasteur, bakanga bango na moyibi mabe. Il y a même un pasteur bakanga zo falsifié signature ya président de la République. Balobi finalement bato balobi que finalement la RDC est maudite parce que jamais bakoko sakana nzambe ti na niveau wana na mboka moko. Mais bato bako baza la confusion bazolo bake ba pasteur eza lokola mutu bazobenga e Gilles est-ce que zanga ba Gilles baza na bango eza kombo kaka mais ba pasteur eza service pasteur akosala makambo wana te pasteur jamais akoki koluka mbongo pasteur jamais akoki kosala biloko wana bazali koluka wana ezalaka kombo kaka mais ba pasteur baza asali ba miracle toza na église na to kei to filmer to moni ba miracle to moni ba nde bazo kweya to yoki liloba pe mo totali to lilobo pa lobi pe za pena yango wana bien qu'on parle plus de la prospérité aujourd'hui dans l'église mais pasteur abengami pasteur reconnu de tout le monde toyoki pe banzembo to yembi to bondeli pe et biso na présence de Nzambe. Comment se fait-il que même canal wana ezopesa lipamboli même canal ebimisa salité yango te yango ka ndenge ozo condamner lobi ke eza impossible parce que Bible lobi ete munoko moko ko bimisa maya bololo na maya nini, c'est-à-dire que azali mélanger Bible lobi ete soki oza moto te ni malili te Nzambe akosanza yo, c'est-à-dire ezali kombo mama kala biso toyebaki keno soki okutani na musali ya Nzambe obiki eza lokola ndenge lelo bato azali koloba na yebite na verifiaka ono soki okutani na policier donc oyebi keno osambwe nayo non ngana monaka lokola bazokosela bango makambo soki okutani na kuluna oyo alati teni osambwe
mais batu oyo bazali parce que surtout nous toza bana ba soldat tokoli tozali donc to moni ndenge bazali lokuta bakosela ka bango maintenant soki okutani na pasteur okomona ke d'abord okozala donc se retrouver omoni bana ndenge bazalaka ndenge ezali boye mutu nyonso oyo azali na ba problème spirituel akose retrouver na mutu azali na couverture na bango abia matea wana église omona oyo ezali bambula ebelete ezali mbula ezana 2 ans je crois ezali mbula église penza bambula ebelete na bandaki na bandi église na bandi na buki na bandi non il faut na expliquer parce que nazalaki ngape na uti na foi na uti penza na église ya foi ande église na biso bakitambala soki nde ozotuna ngai bozo na kitambala te koleka te oh non si biso uti église kolata pantalon te za lisumu ozala boye donc nde biso uti doctrine oyo doctrine ba apôtre mbia betele akala wana nde biso tikala nango siko imaginer yango siko eke na chiluba OK nde siko biso ndenge to ya ndenge beta mbunda wana ibi ko beta mbunda très bien siko ndenge biso to uti maintenant malgré biloko nyonso wana osambeli o prophétiser eloko memanga na kati ya mboka Kinshasa eza prophétie et puis prophétie ya mokonzi munene na expliquer makambo za la boye azali ko douter yote kozala tendenge nini we après pape kaka ndenge na bisaki na badate pa eye probete bobo zolanga na mwana wana boya naye bango nazala na bon lelo na sina ko papa bona yaki nazwaki chance uzwa nzambe na trop jeune yango et puis nazalaki na ba papa biso tozana ba souvenir ya ba papa mikolo oyo bazali ba père fondateur ya réveil ya Congo de tozaki grâce wana mama kolo na bango oyo basalaka soki osali okena no boyela basambelela yo atuni yo oyendenge nini obebisi nini place nini na Nzambe okweye kobo te papa oyibi mbongo te papa parce que ozomona bokende na kona bakende kotala ye basokola ye okoyi usambele na bana bandi ko prophétiser c'est comme ça biso tozwaki éducation ya makambo ya Nzambe ya escroquerie te ya boyete regrettarango parce que lelo ezala rasouté est-ce que eza manque ezala kaka lelo na mona rasouté que mutu moko ayeba ba vérifier nanu comment moins difficile et comment ka koyeba tshele loboko lekani OK ba tshele loboko lekani kasi ezali bino nde bozoluka yango wana ezali makambo Nzambe eza makambo Nzambe vraiment ya komema bato na lola ezali mais ndenge Bible lobi pe ke kanzela yango ezomema bato na lola ezala ka muke oyo ya komema bato na Satan ezali munene yango ndenge ezali yango bato bazali komona bazoluka te soki oluki okomona Nzambe akotinda yo discipline na église lelo ezali kaka que mutasali mabe vanda na ban ezala raka topé papa Jules ezali parce que na église ebele to mona ngota sali mabe to sali effort ya ko bomba ye mais to zo continuer na biso bon mabe ya passer surtout ni batu passer j'ai bien passer j'ai mna wana bengana ka batu na église nde mabe oyo ngai batu ebele caché basi bachianga pourtant ezalaka juste ko aider batu pour que batu bakoka komona makambo Nzambe soki péché munene oyo swalingaki akwakaki kondima ngote na temple na ezalaki tolérance ko tolérer pas batu kokoye ekobo mais ko tolérer batu baya koteka na temple na ye bateka banda pe osala mabete bayaki pona juste ko aider batu bazoya na masumu oliba kende wenze ko somba biloko na bango basomba ka sur place wana mais tolérance ba sacrificateur wana bango bamona ngo mabete komona ngo ndengo wana mais Yesu mkolo temple abete yanga ezala kabwe ma maison ezali maison ya prière nde lisumu nene mais soki pasteur lelo akomi ko tolérer nyonso akufi lelo par rapport à onyo ces lekana na ba réseaux sociaux ba yebisi biso que normalement ba na Nzambe to ko réagir bongote liboso ya babimisi ba livrer pasteur moko na mabe bino pe bobandi obeta lisolo nango ndenge ni faut se comporter par rapport à un pasteur ou asali sex step liboso ba tunyo soto pasali scandale moko biso bandi mais faut sala nini faut bombaye to il faut livrer yango to pe to la kisango pa ni mokili mobimba bon eza émission mobimba ce que na fungula ta ndambo awa na yebite fungula kaka ndambo comme ça tokozonga semaine prochaine to continuer omoni d'abord il y a la différence entre pasteur et pasteur maintenant soki qui est arrivé que pasteur ya solo pasteur akoki kozala menacé attaquer ça arrive parce que Satan azali abundisa kabo ya Nzambe na bakubundisa bino kasi bakolonga bino te et aussi oyo bango bazolu bakenono eza scandale na miso ya batu ekozala Nzambe pe akoki kotika ekoki pe koleka isali pour que peut-être Nzambe amena soki mutu musali ya Nzambe asali ndenge wana eki aza musali ya Nzambe balobaka te basambelaka mabe mingi omoni lelo ndenge tozali na ba église na biso na yebite peut-être église na bino bosambela pona pasteur na bino na yebite mais okomona kilte ndenge zo banda na kilte ndenge zo sila
ezaka ka problème biso bandimi kaka na biso bandimi baba tokumisa nzambe OK tokumisa nzambe tokolongola masumu tolongoli masumu tokobengana ba demo tobengani ba demo tokosenga bénédiction tosengi bénédiction tokende poto tokobala kilte bandi pasteur amatina cher tokobonga tobongi mais nulle part oyo église ali kotala problème a passer soki pasteur azui problème bo ba ko crucifier liboso kaka bandimi na ende ba kubimisa maloba wana bakenango ba pasteur aza protéger te bambongo bazali kolia ya mabe bandimi o bazana bango bandi baza kondimela bango te bazali juste baye na cop na club na bango ekabwana te mais aussi pasteur aza exposé eza façon ya kosalela nzambe malamu te ezali église esi ekendaki pembeni ya mission na yango or église e protégeaka esambelaka ndio komona Bible lobiete église etika kate Pierre tango akutani na likama babandaki ko intercéder atako bayaki konie ke Pierre lobi bo fungola baboyi abi mais quand même basala qui parle na bango donc église ici est échoué donc makambo eza lelo na église ebele ezala susu ndengo wana te da ya bato babakisi ya nzambe eza muke. Pasteur, il y aura toute une émission de l'obala makambo église pendant ndengeni to sauver église ya lelo mais sinon pasteur lobi oyebi nzambe depuis jeune âge. Oui. Ndengeni ne sala que naza sûr que za maman kaka ye wana moto za na ekino lelo n'est-ce pas? Si ko tolingi opesa moi conseil na ba jeune oyo ba osala nzambe lelo. Nini yo salaka pour ko garder ligne na yo ti lelo na bunzambe. On lo baté kazando ki lelo. Po bala secrétaire to lo baté que milimo mabele kanini à travers ye po bebisa ministère ainsi de suite c'est que les anini opesa pe ba jeune ya lelo ba yamba Yesu parce que comme moi pasi ba papa di na bala to yokara bango bazala kaka na basi moko ti kinoti bakufi so opesa ba jeune conseil ya ba pasteur ya lelo baza ba archbishop archbishop oyo zali ko caractériser misala ya lelo ya nzambe zali ko boya koyoka nde ali contraire ya makambo nzambe donc lelo basala nzambe koyoka za mwa passe donc oyo nyo sata suko yipsi bango bo tolo bakaka parce que bakoyoka na bango te sata moko akobika amen pona kozwa choix ya malamu ya kobala elingi koloba avant ya kobala nde mutu azwaka contenu ya makambo za lokola mutu okende voyage OK wapi na ke États-Unis à se préparer à ke na ambassade à États-Unis à ke na agence à billet ndia komata avion à kende États-Unis maintenant mutu azobala par rapport ya nini nazobala par rapport ya kobota nazobala po basulelanga bilamba nazobala pour que ezala kaka ndenge na mona ki mesh pantalon mwasi wana azali malamu mingi tout au vent ou bien nazobala pour que mwasi o abakiselanga implice maintenant biso grâce na biso tozwaki bateaka biso sur les mariages avant to bala banda ko expliquer biso attention ministère ya moto ekoki ko échouer à cause ya kobala mabe mena to mona pe ngai naza na don prophétique na mona pe ebele ya ba pasteur auto banda ko kende ba papa na biso difficulté na bango ezalaki ya basi c'est comme ça oui na bandaka ba prière avant kobala nzambe ngai soki okopesa nga mariage lokola ba papa na ndimite na kobala bongote na bandaki kolela siko na bandi kolela la église ke na tuli na zangi okomana na intercession ba fi bazo seka koloba kandengo na tozolo ba mabe ngabiti nga nazo mona ndenge soki na moni pasteur aliete moi sina pas na kanda tout ça bazo ya koleka ko pensa ba église na betete nzambe sunganga c'est alors que na ba prière wana nzambe akendaki kolakisanga mwana muke ebi omoni mwasi wana ndio kobala ngabite ngana kubala mwana wana tinga papa mukolo boy nakindi mwana mke wana kina naye wapi mena sikoyo ekomi kotungisa motema nanga mokolo musutu yambi pasteur apôtre Paul Makosa na Goma na église akomika premier jour abandi kotea akamukaka boy mwana ngana zopona mesh nakina mwasi moka zaki référence nanga muluba soki ayembi église mobimba ngai wana nde soki ayembi ndenge wana motema kimia na sentir onction na sentir bien soki na moni déjà na moni bien aye atelemika kalobete namoni frère wana telema na telemi wana nzaki na ilamba moko na bosa na kangote na banda mwana ngo chemise zoke zalaki blues na yeko eba keza blues tango zalaki na babuto na côté bon OK on est kuna pete goya tango yeko eba place ba placer ba bouton ndina yebi ke no zalaki blues tango na kombi na Kinshasa na uti mboka mais na bana olata blues bon alors ayebsinga telema na telemi abete omoni yo nzambe azo yebisanga omoni mwana mwasi oyo wana bazaba yembi
oyo sérieux telema onde mwasi na yo alakisinga pe mwasi na banda kolinga omoni oyo aza mwasi note na yo ka soni moko na église mokolo wana mama ya mwasi wana na église bayaya na ye na église parce que famille na bango parce que presque bango nyonso banda ko sambela na église esika tozalaki no lobete ata soki nzambe eza ya makambo ya solo est-ce que ko zala impolite na niveau wana pasteur ya koyebisanga makambo ya soni boy na public na cher et puis bato ebele na église ngala longo église parce que na kusambela église ndenge nini na kima zamba son mais suka wana te okomi mutu ayuti boye ayebisi non nazomona mwana wana ekenda tina famille na biso parce que abandaki koya na église abandaki kolanda leki na ngai baye kozwa bakende ne bazoyebisangaki omoni mwasi soki olingi obala bala mwana wana nzinginga nazwaki grâce wana mabondeli lelo bato azwaso mabondeli te bato zana confiance mingi abina kobongola mwasi okobongola ye ok komi bongola terre pasteur babala rapona nini olbi pona konika elo ilamba te pona repasser te babala rapona nini kasi babala kapona kozala na esengo na vie babala kapona kozala na kimia babala kapona ko ajouter ministère na yo mwasi a compléter domaine oyo zana yango donc domaine ozana yango nde oyo ifale mwasi wana aya ko aider yo donc mutoko bala il faut ayeba oyo yo ozali nazana domaine nini nazana domaine naza pasteur mais na mwasi onga na kozwa poke aidenga il faut ayeba parce que ça aide il faut aya ko aider aya ko sunga donc il faut yepe azala na connaissance moi mingi na makambo oyo si na yebi comme ça nazala na difficulté te au moins bazozo ba pasteur bazozo ba secrétaire pona nini a se retrouver que moi si na ye na domaine oyo ya zali ayebi yango te ndazui secrétaire oyo ayebi c'est-à-dire abalaki par compromis bon nakokitia terme wana te bon na longoli je retire abalaki soki pona sentiment ya nzoto mais abalaki te par rapport ya ndenge nzambe alingaki pasteur ngai na moni ka ndenge otiro loba na telemi nazo teya soki sœur wana tindi nzembo nde esimbaka penda ngai soki na mateya na nga na sœur wana nde esimbaka wana eza signe te kaza mwasi nanga to pe question mibale kozala répondre na wana ezali ke nzambe apesa ki mwana wana a accompagner ministère na yo efungwama azali loboko ya ministère na yo mais azali mokuwa te ya panzina donc il azali juste munoko aye ko accompagner yo oki ko arrêter soki obebisi ye ministère okende sur les bosote donc soki olingi yo zoyer obuki sikoyo makolo na yo moyo otambola so ezate olobi que moi si il faut azala aide tango aye vers mobali aye ba musala na po accompagner ngo ke liboso siko moi si pe soka za na ministère il faut pona mobali ya sens wana ozondimana na ministère à moi si que moi si akoko telematei na koisi ya mama yo bande makama malamu siko koti suma tuni kaka ezaka ko tuna bon par rapport nanga par rapport à doctrine auto utaki yango oyo kana esio ka ba potre mbi kuna ba potre mbi ba doctrine wana donc déjà oyebi keno bakitambala ba pantalon déjà moi passi ministère à maman na par respect oui mais par conviction na ndimakate respect oui parce que nazomona ba mama ebele basali na nzaba prouver o bazali na yango mais par rapport à ndenge bateya kinga tilelo nazalaka nanu na difficulté ya kondima na église oyo kenono mutu azali ministère ya mama ekokozala bongo nono na ndambo ozomona wana o par respect wana yepe soka zo pona mobali fa pona na sens ka accompagner ministère na to il faut ça la choix par rapport à ni akobala ndenge ni d'abord akobala ndenge ni azali ya pasteur sikoyo akomi na niveau akobala azala mama pasteur sikoyo azala mama pasteur azana na mbalite parce que nini service ya ministère ya mama na service ya ministère ya papa ezali un peu na c'est on sentir que Rosa na ebele ya koloba service ezali esprit service auto rendre kawana ezali esprit ya sainteté ezali esprit ya intimité na nzambe eza auto rendre kawana ozoteya ozali ko proclamer bon nzambe ezalaka service mobimba ezalaka ba ange bakitaka likolo na yango bon nzambe grâce oyo makila fa so thème mususu kasi onde ozotona teke mama pasteur il faut abala bon OK ça va kasina tuna na ifo kambala moko mama kambolobi mama pasteur posoki alingi abala il faut pe abala mobali oyo bon na yebite sikoyo bible lobi l'homme c'est l'homme le chef de la femme c'est l'homme qui engage la femme donc l'homme est le chef de la femme sikoyo yende azana ministère mais nani ako diriger
mama to papa nani ozala mokonzi na ndako. Kasi yango zolinga sala short siko po sala short ndinga opona mokonzi na ye il faut mokonzi ona sala na oya ko accompagner to ko accompagner te mokonzi oya ko tosa ye te wa ko tosa ye te oyo ako aider ministère wana ekende liboso pas nécessairement que parce que moi si ako kondima te que mobali ako moi si des fois tosa mobali siko soki azana ministère appel moko siko aninga pona oyo akozala likondi ya ministère wana o nzamba pesi il faut pona ndenge sikoyo est-ce que ye muto akopona ou be bakopona ye parce que mobali nde aponaka mwasi bena nde zomona kama makambo zokotsanga wana na zomona ngolo kolo zokotsanga po ba na internet balobelanga kaka ba finga pasteur Gilles ozoloba kaka ezaka éclaircissement po batu baza na vie na o bazali oyo zomema ngai makambo ya mabe nayebi kaka keno bosepeli na yo te oyo eza ye ezanga te eza ye mutu azotona mituna bolimbisa nga bolanda ye c'est-à-dire ezalaka un peu compliqué ezalaka compliqué nde tolobaka keno makambo mosusu ezalaka un peu na babarrière ezalaka na lokola problème oyo parce que pour que exercer ministère il fallait ozala na autorité supérieure bato nyonso bazali koya batosa ordre maintenant sikoyo entre autres paf au moins que soki obali nzambe directement apesa mobali oyo obali pasteur oyo akoya azwi nini yo komi ko relève yo komi ko sala na service na ye beaucoup réussir mais que ozwi mobali oyo azali di domaine te oyo bozali ko sala et que yo ozwa le déci ndako na bino ozana kokoso bokomona difficulté na bana bozala vraiment na vie donc bokobanda okama mwana pasteur azomela mwana pasteur azala kindumba azokota na église mais bayebite fondement oyo ezali kobota bango parce que basi ba renverser makambo ce n'est pas la bénédiction eutaka directement te et pas ya mama te bénédiction socialisation supérieure eutaka ekoyaka na mutu ya papa ndenge après eye na mama mais na siko soki lelo eza renverser mama ndi azoluka papa bon place wana na yebite ndenge na ngai nazana ba raison par rapport ya mais ekopesa kokoso kaka à moins qu'il y a la pasteur. D'accord, merci pasteur Jules. Vraiment toza béni énormément bien que ça ya soukate ça ebandeli mais ya soukate to continuer na ba épisode na ba série na biso ya émission mais pour na clore na domaine wana ya mariage wana na domaine wana ya mwasi ya koteya na clore penza. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, prophétiseront ainsi de suite. Moi, si pas à citer Kounat, sur toute chair, toute chair. Il n'y a pas Galate pas Bakisi. Alors bien il n'y a ni juif, ni grec, ni Bakisa kaka, mais tous c'est quoi de Olobi malgré Nyosoana. Nyosoana. Mozara convaincu que moi si azapé na ministère. Mama, ministère za choix nzambe. Nzambe akosala choix ndenga lingi. Akosala yango ndenga lingi, akopona mutu alingi, akosalela mutu alingi parce que za choix nzambe. Maintenant choix nzambe biso zali kotanga yango, zali kozwa référence na Bible parce que tango nzambe azali koloba, tacha référence na ye. O zali koloba lelo ezali Bible. Ngai na Bible tango natangaka, natikala komona te Yesu zalaki na ba disciples belé. Mais tango aponi les 12 bazalaki ba homme. Mais ba mari wana oyo bazalaki kende ba femme ya liboso a témoigner Yesu Kristo keno aza ressuscité akendaki na église te soki biso ne tozobakisa tozochacha ba forme ya bato nyonso bato na bato azali kotire na ngambo na bango mwana koto albite boye na sina landi mingi na papa nalandaka mama nalandaka mingi punga pena bunga te nalandaka mingi pour que église ya Nzambe ekende pembeni te na sina kota ba conférence ya ba débat oyo to futela ngo ba bié to voyager pour to landaka kasi la place de la femme dans l'église ba expliquer oya ye a expliquer ndenge nini moi sa côté ate oya ye expliquer ndenge nini moi si faut ate ba verset nyoso pesa oyo papa mais c'est pour pasteur azara kamuluba pour ba msiba luba kiza ba pasteur ba luba nyoso bazala bon te eza Bible biso zotanga Bible tom na expliquer que Yesu tango aye to moni te ke azwa ki nde référence na biso azwi église pe tango ye Saint Esprit wana tango akiti to moni ba apôtre bandiko kende ba Paul ba ye to moni te ke nono autorité moko boye ezali oyo to se référa kanango ezala ka beaucoup plus Ancien Testament mais o bazali ko yesa biso ke mwasi oyo ayaki na puis akeya liboso kende kote biso Bible lobi ete c'est problème na biso ali dans l'église
moi si apprendre autorité te likolo moi si akozala na don akoyemba akoprophétiser akosala nyonso mais ko exercer service nde nazoloba na yo ke service oyo torandraka eza na makambo ebele peut-être bato bazo comprendre te niveau wana ke service oyo tozali korendre service oyo topesaka ezalaka na makambo ebele. Ça est émission mobimba tout ce qui lie le ministère et tout ça là nous allons tout autour du ministère il faut tout ça là on peut battre mais sinon pasteur to comme vraiment na souka mais avant bête la biso du solo il y a ba milulu ozo organisé en église et tout ça là na lingo pe ça conseil na ba jeune pasteur nyonso o bako bazoko ya atelemi akoyi parce que lelo scandale mingi ezo bimele pa na bango et tant tozo kende ko yoka ba païen bazo bisa biso que ngana ko sambela lisusu te likolo ya ba pasteur wana soka tangi parmi les 10 9 bazaka ya bana miki ba jeune pasteur siko bino o bozi moi ngolu wana ya kino lelo botikala solide na kati ya mariage pe ministère na bino po pesa ka conseil na ba wana bazali ba jeune yango mingi to lingi po to boyi balebi to sunga to sambela pona bango to batela bango alors to singa ba conseil na bino po ekomela pe bango. Ah, merci beaucoup. Merci. Na bongola motema appel na zwaki na 88. Na bongoli motema 91. Tilelo. Nzamba salinga grâce. Nazala ndenge nazali. Na bala na bandaki fiançailles 98. Na bali 99 tilelo to tikala nanu koswana te ni ko benda na suki te atali to yobe ya nini ata moi une semaine na ndaku bon koswana to swana ki na ndaku ezalaki likolo ya ba komba ya église oyo mona kakaka ke soki kombe za lokola mukela bino ser akomela kinga testo ya bolingo tiriti ayekwe pa na maboko siko telefone nga mutu nyonso na bana nanga nyonso telefone ngezala na ba code te sisi bango ba nyonso ibo ba code na mama yebi siko na lalaki o batini message ngabi message ni bakotinela nga 23:00 tanga soki ezali soki nini siko na yeba kike no nazana makambo mabe na kokaki jamais ko pesa telefone tango a vérifier tanga bia alamuki lamuka nanga bia atina lala lamuka est-ce que makambo nyonso ali koyela biso awa yo si ofungola ki déjà porte oh c'est vrai porte nini ona fungoli alobi ete nono okomi na makambo ya basi oyo makambo basi te mwasi moko azali ko tinda ngapite na yebi yango te oyebi azwina no message on a récupéré yango atina telefone na ye nde na stangi nebisi eza problème ya combat eza kolanda yango te eza combat spirituel te ngai ele nde mokolo yo to swana kaka wana et puis pona koloba kino nazalaki inonsa esalaki nga mwa pasi mingi na bete bon lokolo zo ndima te ok problème ezate mingana kina nkosambela natala problème yango eza ndenge nini na tongo natiki na bakanda na ye ngana ke ngomba inasalaki 3 jours na ngomba mena na téléphone nde na bengi moninga nanga aya kote mais moninga ope na benga ki aya kote ye aseskize ye pe atindi mutu mususu mais mutu aya kote ya wana nde asisaki problème aya kote ya sikoyo makambo komba et puis aya expliquer ndenge makambo on dirait to solo laki oui siko mama bandi ko tubela comprendre donc na église komba pe ekozala makambo susu ekozala ezoloka ba porte boy te ko benga kastor wana ko chai wana pe ko sisa mbala moko mambo si donc tout cela qui paye yango mama bo ma message auto tinda boye oh non bon ngai nazo mona ke eza mabete za bolingo na kati ya nzambe tout ça merci beaucoup papa msala nzambe ezali na ba combat spirituel combat ezalaka de moi azali il faut koyeba yango ezali bikala misala nzambe ezalaka na le o eleba mikolo nyonso te ezalaka ndenge moko misala nzambe zana makambo ebele zana ba exigence ebele soki zana mutu o il faut azala vraiment propre il faut azala disponible d'abord premièrement na nzambe ezali yo musala nzambe deuxièmement na batu o zali kotea il faut azala disponible ezali yo musala nzambe troisièmement na ndako na yo na fonction na yo
ezayo msala nzambe pe quatrièmement na bato nyonso mokili mobimba tozana ba devoir ebele ya koyeba kosala mais koma okoma na niveau wana ozala disponible na nzambe disponible na ndaku na yo to na église na ndaku na bato nyonso ezali kosenga yo ozala na dimension moko vraiment oyo ezali kosenga yo donc kozonga na kati ya appel na yo nzambe apesaki yo alobaki na yo nini asalaki no ba interdit nini parce que combat eutaka pona ko combattre ba interdit oyo pour que okweya okoka kosala yango te ekokweya ezali manque ya korespecter nzambe na oyo apekisaki yo kosala vérifier mingi na appel na yo makambo nini nzambe apekisaki yo pour que okota te et puis cultiver beaucoup plus temps mingi ya prière que ya koloba loba plus ozali koloba mingi ozali ko s'essuyer et ozali ko suyer misala na yo et aussi lobby na yo parce que à partir ya koloba ozali ko bebisa oyo koki kobota mapona esonga yo lobby et lokunga na koloba kaka ke ezali ete misala nzambe eza makasi eza pasi il fallait kozala kaka na altitude moko oyo lokola misala nzambe na beaucoup prière et puis koyoka mingi et puis kozala beaucoup plus na esprit ya fils ya koyeba ko apprendre okende musika. Merci beaucoup pasteur pour na conseil wana je suis sûr que bao bazana mato ya koyoka bayoki pe kotia na misala basaleli pasteur tozana kati ya itonga awa midi nini ezali ko se préparer et puis église adresse nango eza nini eza kaka awa eza ailleurs ou bien ndenge nini? Ah merci beaucoup. Église ezali bisika mo ebele malheureusement oya Chine ikoki ekangi bazo senga nazokende bazo senga ngana zana mwana visual kuna tozali koluka misala wana na kupesa bango pe babiloko nyonso tu pe bakota bon to bandaki ko kutanisa batu na projet bon basenga kingi fona zo visa inane pour que to sala et puis il fallait tozwa makoki moko en attendant parce que kuna batu bazali mingi te il fallait d'abord biso moko tozwa soin ya kofuta après nde bakoya bakobanda c'est comme ça ndenge ezalaki mais sinon ata lelo soki bon ezali bon tozaki na Afrique na Dirma na Marisbeck ba ni ba bini lo bino ni ba info biso ki blog ni na info biso ki blog ni no so na soki ba panzeli biso église na Marisbeck parce que Dirba nde ezalaki un peu et puis tona église na Brazzaville tona église na Lumbashi awa na Kinshasa voilà programme ezani nikasi programme tali ko sambela chaque année to sambela ka likolo ya année ko prendre possession ya année tout ça la ka 12 jours si to bandaka katikati ya janvier pour que to ko kokoma pe na février donc katikati wana pona ko proclamer maintenant année tali ko sambela likolo ya Joba lobi boyelo komo kwa mutu ya lobi était depuis que tu existes même une fois dans ta vie as-tu commandé au matin as-tu montré sa place à l'aurore donc to moni loko la interpellation munene nzambe azali kotuna atuninga bon Job azati ngai abete depuis OK ozali uzana bambula nyoso uzana ngo ba cinquantaine naza mukolo ba cinquantaine bato balingana lo babongo te depuis est-ce que même une fois est-ce que aussi olobela makambo oyo ekoya kobota na vie na yo pour que ebanda kozwa temps ekende na aurore ekende na butu ekende boye pour que ba méchant ba mikuta ke baza confuse na lebete no ngai natikala kosala yango te ke na zui Seigneur nazana posa 2020 oyo natonga église na New York mais na bandi yango déjà avant pour que na saisir et bénédiction ya église kende natikala yango ko sala te nde siko na bandi ko expliquer batu ke non ezali na possibilité oyo vina biso to tikeli yango mingi batu otikeli bandoki nde bazotia makambo na bango yo sikozo sibir okuti ozaki na fiancé yake okuti mbongo eke mingana zabo est-ce que yo moko d'abord ozwaka soin ya vie na yo ozwaka soin ya esprit na yo est-ce que otiaka nini ozana ngo posa nde tozali kotalisa bango ndenge nini basalaka prière ndenge nini autorité na ye fallait ezala pona ko secouer ba nini wana et puis okosala prière yango lolenge nini pour que prière wana eya emonana uzie kutikela ane kaka ndenge ezalaki okoka kosibira kaka banini nono yo pe ane oyo banda
zwa makambo moko ya sika tia. C'est comme ça tozali ko salango chaque jour de 17h de 17h à 19h30, dimanche to sala kango de 9h à 12h30. Et bandaki déjà et aussi là. Si et bandaki le 20 to aussi là les deux. Et puis les deux ezali date moko événement moko mona yebité na zolo belango mingité parce que na zomona lokola a prendre biso ba kopia kaka soki mutamoni za zui a bandi ya zui. Omoni mama ane ya liboso oyo nzambe asalaka makambo ba événement minene le 1er janvier 1111 tozalaka te oyo nzambe asali biso grâce le 2 février 2020 tozali le 3 mars 3030 amwe ozala na millénaire nzambe apesa yo 1000 ans maintenant nzambe apesaki biso recommandation ya kosambelela bato pona ko détruire pa génération passée ezana makambo ebele bato azali ko souffrir ezali pa génération oyo nzambe azali ko compter mabe ya bato jusqu'à la 4e et la 5e génération bonté ya nzambe ezalaka un jour comme 1000 ans lelo nde tozosala service na lede pona batu baningi ba landio ba adresse ya église awa ba ya nzela nini ndenge nini ezaleli et puis numéro na ya contact so batu baningi ba contacter yo po abungi mo ndambo ayebita ko benga po ayeba numéro na ngai ezali simple ezali plus 243 81 99 129 plus 243 81 na France babengaka 99 129 adresse na biso ezali tozali awa na bisa Pigeon tozali na bisa Pigeon na Ngaliema tozali na croisement des avenues Congo ya sika na Kokolo. Donc Congo ya sika na Des Princes. C'est-à-dire soki okiti outi Ipen. Donc référence mene soko komi na Ipen, outi esika nyonso ko uta oye Ipen. Maintenant à partir Ipen okozwa taxi ya Selembao. Nde bakitisi yo na arrêt Des Princes. Maintenant wana okomatamuke likolo okuta église grande assemblée charismatique esika kani oyo tuzali kosala misala. Donc soki otunikaka Des Princes na Pigeon. Okumi Ipen Des Princes na Pigeon. Donc croisement des avenues Congo ya Sikana Des Princes on a okomana église mo basiba komi grande assemblée charismatique ya munene obi otuni ya bi église oza kitoko ko nezala ka ba kolakisa yango. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse énormément. Pour Nalipamboli Ozaki pour Nabiso, na émission Allélo. Que Dieu vous bénisse tous de là où vous nous suivez. Sinon, pour Nabandekonion sur la France, n'a pas si binomboté énormément parce que vous soutenez énormément cette émission, surtout cette tranche d'animation chrétienne. Nzambe Nabiso a Pambola Bino, nous écoutons na Mikolo Mikoya. Vous voyez que nous avons un mois passé au Boga Mabanga. Nzambe Pambola Bino. Au revoir.